Asali même peut-être bizaleli ya kolongwa pa muyombe got poka de kosala yayi mais tout royo atkolongwa pa nga dernier mitawa longwa sali inane akekoya malade na ye botawa koya malade na ye babenyi nga saka konga benga na ke intervenir pour que malade batozwa muto malongwa traité abebisa mbongo pour Gimario abika malade ya zwaki wana bon en bref malade ya zwaki parce que abado futa tu ndako abatu te banda lokwa pa muyembe gauche tango bado ko futa ndako abatu te azoko koboko la base na yete ako koboko la mwasi na yete ndere kata na kaye docteur na mabeza te boke bakamela bazawa bazabu moyo kama bayoka yo bazoyoka to balobi ndengwana baza bafu baza liboma ya solo ngana ndimi na nganga mnatia ngandimi soki ngambo na tia Gimario poison boisson ko esali bana kenda de akekufa 6 mois 2 après ah peut-être bon moi na o ataki bien para ngana ko le poison poane poto alongwa kisato swana na ko bo ba la tiele wa ko poison te poane ngindu yo fitake pourquoi pas ngindu fitake ni na yebi kuna te nana kota kuna te nana kota kuna te za ko Mama, yaya, des choses à la guitare, les longs qui m'ont nini. Soki papa be des choses à la quitter, muta bata mutema monene. Soki ki a des choses à quitter, les loko pa gi mantonge to kunya siakeni. Siaka 1000 $ ba to soma. Siaka dans la couleur ba to soma. Na gi ma za tata na gi ma boko ale fa gi Mario. So ndo sa de to sa de pengana le fu nda gi Mario. Gi ma boko la ngai. Na gi ma boko ma to sa de zo bo sango ebuso ba. Ba osimba na nzoto. Lo ba osimba ndo ba ya osimba. To ko siba na ndela nzoto. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura PIV, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Michael
Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Les a prévu pour rendre artiste qui Mario dernier hommage. Mais éviter le bani au le bapo, tu es en train de surpris de recueillir mes athées quand vous êtes dans le parlement des artistes. Oui, merci. Je crois que Ngana se perd la bino trop. Déplacer mon alors je voulais me savoir mon parce que naninga kina sala émission il faut na ko dévoiler bien le mot de guerre. Je veux aller tout pour ça parce qu'il y a des choses je vais même parler. C'est triste. Non. Il faut voir l'image voilà. Na bilon na solo bao. Bon comprendre nani. Na lobi boya. Na lobi boya. Bozala kan. Na ningo dénoncer le mot que l'équipe na matanga oyo to kende devant. Tout pousse. Non, devant le. Zalaki et pas à Muyombe gauche. Donc pour moi, les amours n'a papa n'a ça fait toujours mal. Aucune relation, tout cas la route à la pété, mais tout ça là qui les sanga les anciens de Muyombe gauche, de tout tant que na ko sala ya ngona okuta na kaya Guy Mario. La mbala moko to ko kota likamna ye to bandi na ye banda malade to ke na ye to continue na hôpital nyonso azalaki tina ndenga ye kokufa. Mais maman vie ya ba artiste comédien ba abandonna ki muninga na bango na moment malade mingi to no na ka ba tu ya clair ya groupe ya Muyombe gauche mais ba misusu bena banda ozala vraiment biso yanfu biso to yaki ko représenter ba collègue na biso o banda ro yate. C'est vrai que biso eza clan ya Muyombe gauche to utakuna mais en réalité ndenge ka to loba ngo ba ministre basalani soki neti ake esika moko bo babengisi aza occupé otinda mutu biso to zalaki bandeko o to bandeko ko couvrir bandeko na biso na esika to zali pe na ma problème ebele to zaki pe na dien na hôpital to zaki pe na ma to bandai ko kabwana ndeko mususu bakei na kaya ndeko oyo bandeko mususu to ke bake na kaya ndeko o donc to zalaki toujours wana. Mais ma vie, tout le monde est absence totale, vraiment, il y a des comédiens belés, vraiment, dans Bazaté. Tout le monde a tout le monde va prendre le tout ce voir à tout le monde a battu Clara et Muyombe gauche, c'est ça, Nini. C'est comme si papa me Muyombe gauche a ranquiné, on va te passer. Mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas Muyombe gauche, c'est mon papa, oui, mais je ne suis pas Muyombe gauche, donc on défendre été. Mais le problème est que, Bisso toujours continuer à représenter Bandeko Bazaté. Deuxièmement, les élèves ont des collègues, tous adhérés à l'association, c'est très important.
soki munde ko azwi problème salaka effort yo pe lisusu okomaka okontribuaka et salaka pe bien siko na moment o tokolobaka no bandeko nyonso tu bayete biso na munoko mona biso babaka salabo wa silwabo est-ce que osalaka ngo est-ce que tokokondamne ebembe te mais etikali siko na biso bato totikali tozwa leçon tosadere na baassociation tokutanaka mpe na bandeko tokendaka mpe soki likambo ezali babipo azalaki nzonzinga te yango bacomédie ebele baye te bato ebele baswaka baproblème tokendaka bamatanga est ce que baba nzonzingere non je dis non mais tant mosusu baza na baassociation yango tozopesa conseil na sens ya mabe te na sens ke tosadere en tant que artiste yo moko nanu luka nanu sala no barecherche na yo kota sadere na baassociation esalama ebele sadere et puis soki ne ko assister kolinga te kozelaka iyo komona kata konyoso na sako koma eglise oyebi te nini oza asalela kaibona kenda ka eglise otokutu oya mokili soki apesi eloko c'est l'essentiel. Bamonani. Donc voilà, mutuna mutaibi ba raison na ye. Donc nga naza wana te po nazala porte-parole ya batu kingani amonani te pona boye batu bamonani te pona boye. Non. Oya amonani, oya amonani te ye moko za ba raison na ye. Donc voilà. Par rapport au monde de ces alaba batanga ba comédien musoye na mort mon attente ezali donc pour bavanda mais c'est comme si organisation malonga ezali toyebo totelemi place hotel makuta ezate toyebite bembango kozala wapi toteza eza nini ba association na bino bozali na ba réunion te po organiser matanga o ezala vraiment ndenge ezala omoni na likambo nyonso ba organisateur bazalaka bazomona ba organisateur bazalaka je ne pense pas que bato bazo organiser cérémonie oyo ba zana place te oyo bakosala exposition accord donc place ezali oyo ba organiser na 51 toza mais mon ezate bonli bon est-ce que exposition kaka il faut ezalaka na 51 oui ebandaka ne to mona ba ebandaka awa non toyaka oyo eza matanga liboso te toyaka ba matanga to mona place batiaka batante te totelemaka awa tozeli corps ebimi tosali cortège place des artistes et tout ouais na clinique chinoise oui awa ezati neti ebembe ya nani ebembe ya nani yawe ya mama shako tozaki na kasi yango tozoloba te ezo dépendre yango na lobby bien nga naza organisateur te oui naza artiste na boyi te kasi yango na lobby te na lobby boye peu importe tozala na réunion te ba organisateur bazalaka on comprendre ce qui est sali que awa basali exposition te donc eza na place où eza approprié bon ça la exposition artiste non ezaka omoni elo moko tosala kaka ndenge ezalaka mpo nini ka fo tosalaka ndenge ezalaka tokochange peti liboso toanolela baartiste nazote sikoyo tolongwa na zo po wane to change donc ndeko na biso pulula kufaka tolelaka ye na velodrome eza ndenge moko to change na biso ka ezaka ba stratégie zo changer tokozwa pe totie pe matanga na place des artistes eza place des artistes muto oyo benga na muto kuna zate poza place ya ba artiste so batiango wana mabeza wapi eza ke topuye wana to rendre ndeko na biso dernier hommage c'est tout c'est fini. Pour ne faut pas tout le gars et ça la ndenge non tout le monde président Nabino président Chaka Congo mais tout le monde président Masumu te wana siko so kutenda président Masumu
otuni président Masumu pona nini amona na yete donc naza porte-parole ya Moutouté naza porte-parole ya Moutouté je ne disconviens pas wana azali président na biso ya ANTPC mais sikoyo azali artiste en danger yango te nazali reconnaissante nauti na libulu ya masumu bibisika yo esika nazalaki ya liwa ya bibisika yo mikolo na ngai ya kozipe komekite ya kotaka pongi na ngai na butu kaka batoto mabe nanyakopesanga loboko moto na moto nakanisakili botana ekosunganga yo moliti na ngai nalingaka ye nabangai na bina etenduke ya motema na ngai iwandikomamate ya motema nga naza kuma babelanga asanga nakopesa information mais pa mosengo onga na yebi onga batatangi donc parce que il y a la descente de là c'est le feu yango batobi bakeke kentoke famille bali bakeke kuna moins cher par rapport ndetango bazongi na maison bakeke par rapport ba moi ça koya ki bana moko crise na kusalo ndetanga bengai akomi kuna bengi mais ça peut amonaki asepaki nango John, comment est John? Il y a mon bal. Quand tu as la tête, tu crois que tu vas là.
des choses à la guitare, les gens qui m'ont donné tout le na Sergei nini. Ce qui papa bé des choses à la guitare, muta bata mutema monene. Ce qui a bé des choses à la guitare, les gens papa qui m'ont donné tout le na Sergei ni. Sergei a 1000 $, ba uto soma. Sergei dans la couleur ba uto soma. Na gima za tata na gima boko na fufa gimario. So ndo sa dezo sa dezo pengana le fufa ndaka gimario. Gima boko la ngai. Na gima boko na so sa dezo bo sango buso ba. Ba osimba na nzoto. Lo ba osimba nzoto ba osimba. Toko siba na ndena nzoto. Est-ce que pas Guima zela? Yaya, ce qui est qui presté. Est-ce que pas Guima yo si le nga za l'envie? C'est ça. T'es tout na nzoto. Ce qui est pas Guima yo te. Est-ce que papa ce qui est qui papa na presté. Ce qui est presté. Est-ce que papa Guima yo les lots ngeto za année sous. Mais ko kala. Kala da sa bomba ba. Est-ce que famille ba qui capable de bimsa mbongo? 2 mois ce qui na 2 semaines, 3 semaines na réanimation. Ba ngeba koka. Toyeba mamuto sala. Toyeba presse c'est très important. Si pas toi ba presse ngabo comme ça ngai. Tozo ngalo pe Guima matanga nya landa bato. Apa matanga sans souci. Matanga nya kenda. Matanga gauche la landa bato te. Ya apa wana matanga yesa matanga nya bakomanya va Guima ya bela. Guima ya kenda. Etake yo bien Guima. Ah, lité te. Ezaka bongo. Eza bongo. Oh londo buka. Toso sa ba groupe ke so landi muninga. Tango yo ba kolanda yo. So landi te ba kolando pete. Ndezo to ye kutu boto na tsa mawanzambe trana to yakaka. Anda famille kanda chaka. Bango mi balende na kanda na. Chaka Congo c'est. Chaka Congo nazo comprendre été. Azake papa musicien mais comme papa comédien non yeba te. Bien artiste je na musicien ba. Non, biso to za déjà na association na biso NTPC. Yango nde landela ka ba obsèque makambu nyonso ya ba artiste. Mbongo tela beaucoup plus mbongo. Non, maman, au moni la mort par On a eu
lelo biso presse bamenace surtout ngai bamenace ngai mpo nazokodefendre yo na bapropos tenu na famille ya Kimayo. Maintenant comment ça leader à groupe peut pas parler, il faut loba po biso toyeba est-ce que likambo bango balobi que nazala posa koloba me botutanga boye nakokoloba te bozoka mpe nsima bozoka sia botutanga boye koloba te libre avant loba nakoma bozala pota botunanga mituna bozala pota repondre nakoloba ndenge nini bozoka nsima ye pas chroniqueuse tala oza babaki okoya awa te eza famille Guimard oza bato ebele balobi ke moyen Muyombe Gauche aya awa te mpo abimisi rien na liwa ya Guimard de de ye mutu asali Guimard mabe. Bon, il faut baloba n'importe quoi balingi koloba na nzoto nanga baloba na bango menga Muyombe Gauche ti lelo na champion du Congo tisiko nazo koteka kobimisa bana ndenge na bimisa ba Guimard Guimard na lokuta ye na babala azokende koteyaka na babala na lokuta ye akomosala théâtre mpo na nga mokili okoyeba valeur ya Guimard mokili okoyeba ke Guimard aza paster ntango ngai akomi vedete nde sikoyo Kabundu Alesa paster Kabundu Alesa nde aya komona ye akomisi ye paster na ye mpo nini mpo Muyombe Gauche afula ye mpo Muyombe Gauche asalaka Guimard ayeba na mokili mobimba lelo Guimard ayebani lelo Guimard ntango ayebani asali meme peut-être bizaleli ya kolongwa pa Muyombe Gauche mpo kende kosala ye mais tour oyo atuki kolongwa mpa na nga dernier mitao alongwa asali inane akekwea maladi na ye botawa akekwea maladi na ye babengi nga Saka Kongo abengi nga nakei kontervenir mpo ke maladi wana batozwa mutu malongo atraite abebisa mbongo mpo Guimard abika na maladi ayo azwaki wana bon en bref maladi azwaki parce que abando futa su ndako ya bato te banda longwa mpa Muyombe Gauche ntango bandi kofuta ndako ya bato te azoki kobokola bana na ye te azoki kobokola mwasi na ye te nde ekatanaka ye docteur alobi raisonnement eleki ye ntango place ya akenda parce que atika biso akenda ekatana ye akoki kofuta ndako ya bato te menace mpa mokola ndako ntango akwei bakobenga nga nakei ntina mokolo l'hôpital bakende kobwaka ye nazwi bakamera ndenge boyebuna bandi kobelela mama Olive Lembe Kabila mama Olive Lembe ayoka azwa Guimard azwa na charge abebisa mbongo na ye mama Olive Lembe Kabila ti ya traité banda 3 mois Guimard abiki aye kobima ko azongi ndako pa même 1 mois moi kozwa mbongo ya kuvivre eza te maladi ka koraisonne alors aye kobenga nga azonga na groupe nga nayebisi ye kozonga na groupe eza yango problème te mais kozonga na groupe ezala pièce oyo esila bongo oyo kobanza pièce mosusu mwa kovivre eza te aye kobamba bato maladi ndenge lelo ekoti ye na liwa lelo nga nasali inane peut-être 6 mois mpona mona Guimard boye azoloba boye
na ino kuta Guy Mario aza na coma. Bon, Guy Mario il en est 6 mois. Bana mona ke toza bato boto solo. Il en est 6 mois après. Ben na ke kuta Guy Mario azolo bate ti na kelemba koloba pa maman livre. Guy Mario aza ke bembe déjà. Qui a mis l'hôpital d'até au peu comme on a été. Moi c'est là benga ke wana za nkamba natal e moi na nkamba. Ba isinga ke boisi a Guy Mario benke papa tobimi. Mais tant tobimi to kende wapi. Nga lobi nga za nkamba to bobimi. Boke nenda bo futa oto ba mabeza te boke ba kamera basawa basabu moyo. Mais ba yoka yo. Bazoyoka. To ba lobi ndengwana baza ba fu baza liboma. Ya solo. Ngana ndimi na nganga mnatia ngandimi. Soki ngambo na tia Guy Mario poison boisson ko esali bana kenda de akekufa 6 mois 2 après. Ah peut-être. Bon moi na o ataki bien para ngana ko le poison poane. Poto alongwa ki sato swana. Na ko bo ba la tiele wa ko poison te poane. Ngindu yo fitake pourquoi na yebi kuna te. Nana kota kuna te. Nana kota kuna te. Izaka. Lelo sala ko neni ni ba ki se belé bazolongo epa na yo ne bazokufa na maladi moko balobi mingi bapoison masamba bato balongwa palanga bato balongwa palanga bato balongwa palanga bakomi 60 personnes basali ba groupe 60 personnes o balongwa palanga basala ba kombo 60 personnes ba via bazali ba zideka bazali ba konyoto bazali bato ebele ba konyoto bakenda mutu moko akufa o alongwa palanga akebela malade kona zate lelo nani papa Gima babi na groupe Muyombe Gauche azaki deuxième personnalité donc après yo président azaki bando mona mingi mais lelo c'est Gima ya kufi balobi ba souci anda ko tiki nganda ya $1000 azana na obane ko futa $40 na niveau ya azaki na ona papa soki ko to lobi $40 na lobi ke okosi po yoki ko yoka tika buzo pardon OK balo bakende bien Guy Mario azaki maboko langa même na bando futa 5000 francs congolais abando futa ndako bien OK Guy Mario aza palanga atalo bando futa 1000 francs abando ko lia bien ça te na TV kitoko même na bando futa 5000 francs par mois ah bando futa pendako bando bokola bana e bana bando kotaka classe parce que bando kotala pa nani et pas Muyombe Gauche asa pe vice président groupe Muyombe Gauche alors Muyombe nani Guy Mario ce qu'il est là akesa la buzoba na kolonga pa Muyombe Gauche boswani te okesa la groupe ole ka Muyombe Gauche wana buzoba wana sala ki buzoba akenda pa dingo edingo mu un serviteur de Dieu, obsèque personne ne s'en va passer parce qu'il il faut rectifier mon tour de journée, on a mon aïe à alors, c'est comment ça là? Attends, un journaliste. Vous avez votre famille va porter Muyombe Gauche plainte. Les bazans à poisson les bamonaki, les baïbaki, va porter plainte, c'est tout. C'est tout. Donc, on a idée d'avoir fait ça yamouana. Si vous êtes sûr que Muyombe Gauche vous a vomi, vous portez la plainte de l'État canadien. C'est ma preuve à dire que les amis poissons, les sages colonines, c'était quand ça m'a dit mais les mains non sur la ligne, d'accord, vous ne c'est pas des problèmes. Au lieu de le barreau, moi je crois que il doit pas salir motokaka, salir motokaka, il doit salir moto, mais vraiment il a bien été. Son moto koufi, makabo bimakaka, mais date makabo là ta moto moko boye, que yé moto bomiye, donc on a. Ok, pour moi message à soit qu'on a dit l'eau la bagnole pour passer dans le bus. Vraiment. Moi, un message, il y a dit que Guy Mario Akoufi, c'est une perte. Il y a famille, Nabiso Baptiste. Nous devons avoir
Notre pas pasteur. Notre papa. Notre papa. Papa, allez ça, yes. On a bossé à la papa. Voilà, merci beaucoup plus pour la présence. Ça va bien, oui. Évitez ceux qui, moi, le moko par rapport à la journée à l'élo. Papa, on attaque à Chine, papa, tout le monde aime pas. Papa, allez ça. Amen. Kachine pas biso. Papa Kamal bosso nous. nazosepela mingi mpona bino botelemi po boya kokunda ndeko na bino ezali eloko moko ya koencourage naza eloko mosu nakoloba te mingimingi mpona bino botelemi botumoi boye awa boye boza ebele nazomona bakamera ebele boye po bokunda ndeko na bino nga naza mosala nzambe exemple po bino bozosala epanzana mpe epai bato mosusu basalaka mpe eloko bino bozosala yango nde nazala kati ya kopambola bino bokende mosika bosorganize bozala bien bopambolama bozwa mpe bamoyen ele bokende mosika bosala fierté ya mboka. Amen. Mpona papa Guy Mario, vraiment félicitations papa. ezalaki na bato ebele bandolo bakeye walesa oya te tout ça et bamurmure etamboli mwa trop. Donc nde tomoni yo toconfirme ke oyo bato bande koloba na biso eza yango te. Bongo soki moto azokunda mwana na ye te bino nyonso nde bozali ya boye soki nayoki kaka bozala problème nga nayaka na nga. Merci papa. Balobi papa Guy Mario et papa Guy Mario azalaki pasteur et pas papa na biso Walesa mais papa Walesa bon selon azalaki na ye pasteur epa na nga te aza mwana aza pasteur ndenge asalaka babiaka na ye epa na nga aza mwana bana nyonso azalaki mondima pasteur Denis Les alobaki ke akomaki pasteur epa na yo soki kotali bomonaki nano ateya te aza na don aza na ministère na ye ateyaka na ye ame na kati église na nga aza papa tanke homme de Dieu na ndenge ozalaka na motema kosunga ata moto asengi te mpona nini te bandeko na mpe mosusu basala nzambe bazala na molimo wana il faut mpo bino nde boolakisa biso nzela esengaka teke tosengaka mpo bosunga bato ebele basalaka bapaster ebele basalaka mpe lokola mais oyo ayo ezomonana partout na bayoutube na batv tozomona bamosusu basalaka mpe bato bazomona te biso mpe tosalaka makambo so bato bazomona te me ntango esprit ya nzambe ekangaka biso okomonaka nde bofandi wana na sana lobi kaka bopambola mpona biso liste papa pambola bajournaliste pambola bobunda te ona nakuta kamera Guy Mario azalaki na toyoka papa nga nayebi ke Guy Mario mwasi na ye nde abelaki liboso asalaki paralise akotise na hôpital tosoye Guy Mario mpe aye kobela akoti mpe na hôpital bandako ete mais kopesa basalaka compétition te kopesa ezali moto apesaka selo motema na ye donc nga napesi yanga peut-être $10 $20 kaka bato bazwaki nde bayebaki nga mpe nayebi ndenge napesaki kopesa donc napesaki selon makambo ezalaki wana nde tomonaki nde topesa mais tokoloba te me topesaki koleka wana ekomi compétition. Papa, selon les flux d'information que moto abandaki procéder à traitement ya pasteur Guy Mario et maman des actions donc
nalobi ke mwasi na ye nde abandaki obela liboso nde toswaniaki ayoki malamu asalaki mpe paralysie eye kosala pe ye mpe abeli nde batelefone totinde na hôpital na ndenge makambo nyonso ezolaka jusqu'à présent makambo nyonso tomando kosala eza makambo ebele tomando kosala koto ebele mpona kolakisaka bolingo compétition eza na atiki famille atiki bana atiki mwasi nini okoloba mpona famille na yo baza beni baza na kati ya famille eza na bomalamu zamba
Avant hier, mais tout le monde a compris que qui n'a mort, ma famille, moi quelques temps pour baquer place des artistes après cimetière. Mais il y a des dimanche, c'est pas le cas. C'est par rapport à quoi? Attends, tu vas dire sur le cimetière. Donc, on va sur le cimetière. Donc, c'est pas important. C'est pas important pour te vendre. Tu vas se balayer tant moulaï. Donc, le roi va se balayer tant moulaï. Pour vendre. Donc, on va alors, Maman Kalunga, nous avons le ballon de l'absence de l'absence de monstre vraiment remarquable. Merci Maman Kalunga pour votre imbécilité. Tout qui est la place des artistes. Merci. Yo, mama litina kai na linga kaye, na banga ina vina kayo, na kosale na ye. Alete kuke amote malanga ina pongoli akosi. Kiwana kama mate amote ma, na yo zamoye. Motola mama na ye. Alete kuke amote malanga ina pongoli akosi. Yana thermomètre ya température na kaye. Yana maina kaya kopele kitisa kanga motema. Yana bile na kaya kolia. Na tangwa sala. Yana matola kayo. Na tangwa malide. Yana makasi na kaya. Tangwala le makaye. Samoy. Aleba. Alekila. Aleba. Natangwa bula, yona kisina kaya kamela. Natangwa malati, yona dirisa pastina kayo. Baboye, yona longola zani na kaye.
au lobby bien, mais par rapport à c'est comme si la communication est bien par rapport à nos artistes parce que tout le monde est engouement où ils avaient des artistes. Mais il y a des artistes qui sont à tout le monde est en train. Subitement, pour tout le monde, quelqu'un tête sa femme. Mais c'est quoi tout le monde est pour président Massoum. On a Azala qui était maintenant tout le monde a la présence derrière partout. omoni ngai eloko nalobaka bino bato ya bainternet kuna bato ya polémique président Massoum aza président kokonte te président Massoum aza artiste aza artiste ndenge aza wana papa koba aza artiste oyo aza artiste yo moko aza artiste soki deja toza matanga eza toza kuna eza toza awa toza na matanga tolobaka te ndo te président Massoum alongo azali kuna te potia mo bapolémique non président Massoum akozala kuna akozala awa aza papa biso tozali bapapa koba tozali basonga mbeli toza ebele bandeko bazali ebele tozali papa toye kolela ndeko na biso tozali tunalika mosusu ekolobalika mwana te tozali otokutu oya mokili soki apesi eloko yoseki merci eboko ya ekolo ya pema topesi edidi Koma egeza oyebi te nini oza asalelaka mpona asalelaka ye ngayo nazali reconnaissante ye makambo asalelanga minene bakoyo nauti na libulu ya masuba bibisika yo esika nazalaki ya liwa ya bibisika yo mikolo vivre comme un guide à côté. Kongina kaina butu kaka batoto nabe. Nanya kopesa malo boko moto na we. Nakanisa kiri botala neko sunga nga epese kiri. Siba ki moto na kulina yo. Pasere kera kika yo na we. Mbongo na limbongo kwa kunda. Ata seke. Yo. Maliti na kaina linga kaye na banga ina vina kayo na kosala ye adete buke amotema na kaina pongoli ya kosi kiwana kama mate amotema na kayo yo sambo ye motela mangala ye adete ke buke amotema na kaina pongoli ya kosi kiwana kama mate Y'en a tellement mettre ya température la kaye Y'en a baina kaya kopele kiti saka kamotema Y'en a bile na kaya kolia Y'en a tangwa zala Y'en a mato na kayo Y'en a tangwa malide Y'en a makasi na kaya Tangwa na le makaye Samoy, allez ba, allez kila, allez ba Natangwa bula, yona kisi na kaya komela. Natangwa malati, yona tirisa pasti na kayo. Papoyo, yona longola zani na kaye. Zapoyo, Opema, anakimia suivante. Il y aura la prière qui sera dite par l'apôtre Magnan. Après la prière, nous passerons à la lecture de la biographie du ministre du Sport. Après la biographie viendra le moment du témoignage. Il y aura juste quelques 2 ou 3 témoignages. Après les témoignages, il y aura quelques minutes d'exhortation par l'apôtre Magnan toujours. Après cela, nous passerons au dépôt de gerbes de fleurs. Après le dépôt de gerbes de fleurs, plutôt, viendra un moment tant
temps des émotions, ça sera une prière où le pasteur, l'apôtre Mania, priera pour la femme. Ça sera une cérémonie de séparation avec son... moto kutu oya mokili soki apesi eloko yosengi merci ebongo ekolo ya pema topesi ye nini yokomonanga ntango nyonso naza kokomba eglezia oyebi te nini oyo nzambe asalelaka mpo nasalelaka ye ngai o nazali reconnaissante ye makambo asalelanga miyele papa yo nauti na libulu ya masumu abibisika yo esika nazalaki ya liwa ya bibisika yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.